bandeko napesi bino mbote na kombo ya mboka Congo na kombo ya nkolo Yesu mokonzi na biso toali na esengo ya kobengisa bino banso mokolo ya le 2 juillet 2023 oyo ekozala dimanche na adresse oyo tolobi bongo 12204 Sharpeville awa na Houston, Texas 77072. tokobanda bongo na 14h pe na ba 16h30 kosilisi ezali mokolo toali kocelebre mibu 63 ya indépendance ya mboka na biso Congo, mboka makasi. Na mokolo wana tokopesa bongo batrofe na bana oyo batisa ya basenkelasi na mibu oyo ya 2023 pe tokopesa batrofe na balanga nzembo oyo basalelaka nkolo Yesu na kati ya mangomba to na bakariere na bango personnel. Bozanga te boya na baninga na bino, boya na bandeko na bino, boya na baninga ya misala maboka na bino boya ekozala mokolo oyo tokotombola bendele ya RDC. RDC tobengi yango mboka makasi. Topamboli bino na kombo na Yesu. Amen.